DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Vraiment, je mets la main dans mon thème Manangaï pour remercier Excellence Molendo Sakombi. Na mutema malamu oyo ye azana yango oyo akanisi lelo bana ya esanga na nzela ya moko oyo bazali lokola bana na ye oyo ye azokamba ndeko na biso Gabriel Mboma amemaki oyo ezali bongo kolela ya bana esanga epai ya Excellence. En tout cas, Excellence nde asalaki en sorte que lelo bana esanga bazwa mwa sourire wana. Bino ne bokoki vraiment pour vous samboka. Totoni sali le makasi papa. Totoni sali vraiment le sengo. Bon continuer vraiment pour ya ko sala boy. Oyo vraiment nde bolingo. Merci. Toto kanene toto kangana ye. Kadi yo uza biloko amaye. Toto kangana ngale su besisa papa. Nzambe penza pambola ba oyo penza bazwili kanisi oyo ya kotiela biso ba mai kozanga mai nde mpasi ba mama to nyokwa bikotia ba bidio na mutu kokende na basuse kasi lelo tozomona mboka ezo développer tokomina ba pompi tokola ba forage tozosepela makasi nzambe pambola bino. Kimbanseke, le quartier Essenga, Kimbanseke. Mon nom Rodin, ma concours. Dans maître forêt, il y a société Mon Forage. Oui, comme on a chef de Willy, Osengo, chef Blaise, chef Ben. On a commis avec Kimbanse qui est dans le quartier de Sangla. On s'en forage Awawa. On s'en forage, moi, il y a 60 mètres. On s'est fait l'image de l'histoire du topo au pire. Nazali esengo pone lango nyonso tokokelela mai te tika nzambe apambola bino bosala mosala na bino malamu. Ndenge tolobaki na bakombo la bango ezali honorable Excellence Molendo Sakombi oyo toyebi ye bien na mboka oyo aza moto akopresente te pe ndeko